Bien que. On va rater bas juger parce que tout na mon yo dernièrement nan de gono Gibson na bande gono musus. Au caractère mo ba ça la critique na bat musus. Critique na sens ni. Que musicien chrétien mais azaka ermo na ba musicien muso amuke. Kasi sauter pour boîte. Bungano na mukilo. Tolo bien. Où est rançon na okabwana Patrice pour basa la musique mote. Bon kasi makila kasi bon famille. Ba azalek na kuluto. Ba mission zo monana ce sont nos frères. Lobi to boka Carlito Lassa, le là comme pasteur. Lobi to boka débat ba mais a kufi pasteur. Boni boyoko yaya. Biso so to luka bango te banani ba pesa bango maluba nzambe. To luka bango poto koma bango te. Ngaso na ke pona te pona ba laksanga ndengo sala kate. Mais soko na poussa pe mena que je suis en face de l'homme de Dieu. Ana ba question o ezo tungisa ya otunanga. Bina be mission ermo o sala ma bo ju musicien muso amokilo koti na moto kana ko tikai. Ce moko simbi balé en tout cas moko na fois que na balé tia chabi to wela rapenate donc ngala loba nzambe aptindika biso selon ye moko eloko a pion obeta dame so moni so chune pour aller à 3 pions à chune le et moment na ngata ko ka chune ngai na ozonga pe ba o musu bazaki liboso bazongi na batiki ngape nano donc ezala ka bongo yango na sa bande ko nous tozonga ka sima poto soute bien. Tous on a reçu ma pote se ressourcer. Tous on a pu mettre ensemble pote un message à opesa. Chaque fois, au bima au col ba bimsa makam susu ya bien mingite. Mais so au bomba mi trop tant au bima ba sentir que bomba magi pensa. Ah, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promotive. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000 Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse.
qu'on n'est pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Nguindu. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Nguindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Nguindu, le présenteur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Nguindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raph Nguindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Nguindu. Congo Promo. What a plus, what a the boss là.
Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout. Merci de nous faire confiance à travers votre télé qui n'est rien d'autre que la télé républicaine sur le canal 104 de Codeur Star Time pour suivre votre magazine Sensation 7. Aujourd'hui, on a un grand plaisir de recevoir pour vous l'un des grands chanteurs de tous les temps, l'artiste musicien, le frère José Nzita ici à Biwa. Frère José, bonjour et bon dimanche. Bonjour, bonjour. Bonne. Ouais, ça va. Belé. Moi, j'étais là, moi, au danger. Mais ça va, tous allés. Bon orchestre et puis groupe R s'est comporté très bien. Oui, tout le monde en est tout ça. L'orchestre est très bien, tout ça dans le studio, tout ça ici. Quand ils sont dans Malingui, au début à mois avril, tout sera fait après disque au Bima. Ça fait un bout de temps, frère, que vous êtes au monument silence, n'a pas nayo, au Bimisi album à Sikate, concert n'engagé au message public, mois 12. C'était dû à quoi? Non mais nous nous retrouvons en eux. Pour la ça, ils sont la concurrence, ils sont très loyaux, ils sont le quoi la quoi. Biso tozalaka na kamoko. Ça veut dire équipe na biso comme on Jésus-Christ vainqueur. Ce moment quoi simbi balé en tout cas moko na fois que na balé tia chabi. De la rapenate. Donc ngala loba nzambe aptindika biso selon ye moko. Eloko apion obeta dame. So amoni so ochune pour aller à 3 pions à chune le. Et moment na ngata ko ka chune ngai na ozonga pe ba o musuba zakili buso bazongi na batiki ngape nano. Donc ezala ka bongo. Ya on a sa bande ko nous tozonga kasima poto soute bien. Tozonga kasima poto se ressourcer. Tozonga pe na nzambe poto zo un message à opesa. Chaque fois au bima au col ba bimsa makamsusu ya bien mingite. Mais so bomba mi trop tango bima ba sentir que bomba ma pensa. Mi parler déjà bimi eza libanda na misu na nga na zo mona ngo. Et troisième pe kolika ningo lo baki troisième colis déjà. Ngane libanga. Ona yawa te. Na yesi zibe service. Na zwakata 37 colis awa na zibe service na mbala moko. 37. Oh, ngaku na banga kina esi mwana tiaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala. Basa pe na Brazzaville. Mwana lobaki na ngape na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. C'est que to benga bango monde entier. Ukanseri ukola mundele. Na moni yango. Acha mundele te. Yo mutuza na France, précisément ils na Paris, ils na Rennes, ils na Lyon, ils na Sikanine, soko uza na Pauline yo. Kunyo kwa maneyote, ba numéro na biso yango wana benga na yo, zibe service a ku livrer yo carton. Pe ku retirer yemuku akuya kuzwa yango. Pe akuya wena Kisasa. Kaka Kisasa te ya Maniata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga, Ezate. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère.
Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindi pour les hommes. Mes frères José Ndita, Oza Lelo, artiste musicien, à travers Moussa, au monde entier, Bandima Yango. D'abord, musique et représentant Yolo Roni n'est pas non. Musique pour Nanga, ils allaient passion, Moussala pour Nanga. D'abord, la musique dans un art. Vraiment, c'est un travail. Travail très noble pour Nanga. On a pour Nana Linga. J'en ai beaucoup d'estime dans ça. J'aime beaucoup mon travail. Et Yami Balé, dans le cadre de Maramouanzambe, Koyemba, les missions. Ça veut dire chacun de nous sur la terre a une mission. La mission que j'ai, c'est de propager la parole de Dieu à travers ma chanson Nangai. Yango moni, tous à juste pour na car ba kusepeli sabatute, mais pour couper sa bango bon. C'est une musique nabiso, nous transmettons la vie. Donc c'est pour cela tolinga yango parce que eza nzela moko nzamba sa ela pour nabiso bat bazwa yi. Ça dit to communiquer ka nzambe na nzela ya musique nabiso. Donc quelque part na koloba sauf to lobito que na musique art tout le monde est musicien. Mais dans le domaine il y a ba chantre, ça veut dire lévite, c'est le Seigneur qui choisit. Et tant qu'on va poni yo atio fardo na motema po pese loko. Non. Il faut mythique à liboso na ye pour transmettre fidèlement le concours à pesio. De yango moni na ninga musique mingi ya kangama na yango pour na yebi 15 jours. Donc se rendre compte na oyo apesa ngamsala. Secret na yo frère José Ndita banzembo parce que bakanti ki bele to ki banzembo yemba déjà mais bibo eza musika tant bazo yemba on est tout bimso kala mingi te secret na composition za kanini prière tu es allé aux oraton et écriture ba réalité makamba mokili et puis okomiango nzembo po ezala faillible te fo ezala message ya nzembo mususu eza message te eza rassemblement et maloba moutapesi moutou. Mais un message, en tout cas, ça a faillible. Quand Dieu donne un message pour un peuple, message on est très marquant parce que les hommes lobby. Oh, que la bouche de Dieu ne faillit jamais. La parole de Dieu ne faillit pas. C'est vrai que ceux qui nous aiment aussi les goûts. C'est que toi, tu as les goûts. Moni, il y a une chanson. Oyo mutako zwanaye pour ça la plaisir mais eza na chanson message, ça veut dire quelqu'un qui a reçu un message de la part du Seigneur pour appeler ça un peuple mokazo zelaza soit formé les quoi mai de l'homme mai aussi la goût jamais mai ko perdre goût jamais mai ko si la goût jamais toko lemba ko mela mai eza le quoi message nzambe jamais batma ko lemba ozwango yango moni à chaque fois son obetango il faut simbaka motema parce que Dieu continue plutôt à respirer dans cette chanson. Frère José Ndita, au besoin dans le studio, album au ça la titre en aux années. A changé anaï. Pardon? A changé anaï. On a un golo souvenir. Na obelo te. La bombe la batuka ba bombe. Na yebi ke ba polémique, mais na yebi si batuke a changé anaï. Siko bango ba ke lukana na ngwa chanjaka. Pour album tango goya. Qui change et nga lobaka na ngaka na butu na fungoli na moyi bazongo quand est-ce que bazongo zaka na année 2010 début mois d'avril au Caracas déjà tout yembi na orchestre na to sepe ba featuring na batu non yembi ka na orchestre na ça featuring na sali ka na orchestre. Mais frère José, bino boaba doyen, est-ce que comme la rabino pe na tomo ko approcher ba jeune musicien ou ba bimi ou pe ba sa musique le roi parce qu'apparemment ba ob sa album est belé et ça a succès deux fois bat ba yo kango mais bat pe ba critiquer yango. Par contre bino bo bimi sa album ce que bimi est quel ba chef d'œuvre et puis à quoi édifier peuple. Est-ce que vous aurez tenté à ko na ba lek na bino ba bimi? Moni ya malamu za muto pour la pembe na yo atuna quel est ton secret? Moi mon pasteur athée, prophète athée, tout n'a rappé. Les gens n'aiment pas demander. Batwalinga plus que la bango. Donc la mutalinga zaye, so pour ça pembe na ba boni boko, yo ngola kisangani.
mais il faut y rapoussani. Toi, tu reconnais que à comprendre qu'il y a grâce, à reconnaître grâce. Là, tu peux vomir tout ce que tu as dans ton ventre. Mais aucun de l'ukaye, non, yaka, non, pour mutu. Ce qui moni a coca, luka batte. Mutu a yaka pembe na mutu nde amona kaza mama incapacité on dira elo mo bozangi. C'est celui-là qu'on aide. On a que lukayo, yo mutu moni pena que muso za incapacité, non. Donc pour mes amis, on peut conseiller quelqu'un. Mais batala attitude ya mutu zo pesa conseil tam so alingi na été o meki omoni a douter je peux pas continuer tam so 2-3 mots et aux malamu te ya malamu eza biso to consulter ba pasteur avant na sala nzembo na ngala bimisi yango il faut que le pasteur moko na consultant na tout est-ce que la parole on a yembi oyo par rapport à temps na ko yemba ngondenge nini yango mona soto yembi maloba na biso tikala tout parce que eza ma parole pure ya nzambe to puiser na maloba nzambe to méditer ngona bato ba sosola nzambe malamu to pesi yango c'est écotika la jamais cause la infaillible pour eza aussi ba lambi ba épurer ba sukoli bien pour ceux qui yo linga ko kendo tunate si ko beta masolo masapo balabala salut papa je crois yango na ndeza important pour na biso mes frères José relation aux anango na bandeko na opo na osukisa bandeko no artiste non mais c'est mon abiso hein ça va bien très bien na bango ba monsieur nyonso ezala ya mokili ezala ya nzambe baba frère na biso bien que obanga te ba juger parce que na mona yo dernièrement na ndeko no Gibson na bandeko no mususu o caractèrement ba ça la critique na bat mususu critique na sens ni que musicien chrétien mais azaka ermo na ba musicien muso amuke kasi sauter pour boîte bungano na mukilo to lo bien ou ranso na okabwana Patrice po basala musique mote bon kasi makila kasi bon famille ba azalek na kuluto ba mission zo mona so nos frères lobi to boka Carlito Lassa le la comme pasteur lobi to boka de baba mais akufi pasteur boni boyko yaya biso so to luka bango te banani ba pesa bango maloba nzambe to luka bango poto koma bango te ngaso na kepona te pona ba laksanga ndengo sala kate mais soko na poussa pembe na que je suis en face de l'homme de Dieu ana ba question o ezo tungisa ya otunanga bina be mission ermo osala ma bo ju musicien muso mokilo koti na moto kana ko tikaye isani moto kango na sala ngo muta sala ngo tamsu musicien mais biso to poussa ngo. Merci beaucoup frère José. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors to comme presque nasuka tozo zwape prophète Libambo to ka témoignage nae. Merci beaucoup à vous. Crie prophète motapesa ki bango
bango baboyaka bibwa bazalaka koseka kaka bibwa zamba bibwa mboka mais botala sikoyo bibwa ndenge ezofungwama ekomi na basi kitoko mibali kitoko courant mpe ezokota kala mingi te nga naza na kondima amen bongo yoka napesi bango cri na ndenge babinelaka ngo etoke bango baboyaki bibwa botikana okay? Bango baboyaki bibwa bibwa ekona elengi oyo baboyaki bibwa bibwa ekona elengi ezalaki likambo ya profesi mosakola sakolaki ezalaki likambo ya profesi mosakola sakolaki oyo baboyaki bibwa bibwa ekona elengi bango baboyaki bibwa bibwa ekona elengi ezalaki likambo ya profesi Tolanzambe, bonjour. Bonjour. Conférence le Sili, d'abord sentiment dans les années. Ezapenda malamu po tala musika tie pa boy bato bauti bipa nyonso pona okomisa nzambe nde na sepeli makasi. Tolanzambe secret no ezani o déplacer full tout au monyawa ba uti centre ville bayawa secret na otomalanza. Secret ezali vision. Moto nzambe apanika pamba te. Moto nzambe asalaka kaka na etindo nzambe apesi. Ozala moto ya koningana te osimba kaka eloko nzambe alobi. Atoke na zamba bato bakuta na centre-ville ba Hollanda. Bita conférence ezani. Bita conférence ezali kaka kosangana unité na kati ya Libambo ministry mobimba. Quand est-ce que Motolanzamba ozonga pe centre-ville parce que awa déjà soit implanté tout monde déjà ba œuvre au sali quand est-ce que ozonga centre-ville? Kala mingi te. Bo mona nga kuna. Mona ba yo to ba Hollanda biso sikoto. Merci. Na pamboli bango nyonso bato nyonso ya ville ya Kinshasa naza na osa misala minene ya nzambe. Donc na koya otala bango na centre-ville tokozwa stade moko et puis ekozala ngolu po ba mikolo basalaka bafungolaka nzela esenge bazonga lisusu po tobongisa musala nzambe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Abi frère wana aya mata yeto epaye. Ya. O sala pe ba vocal. Tala. Monde ezana ko. Ngana so na kepa prophète tsenga loboko. Ngana vie no na musique. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ndengwana te. Tango koyemba bie ba betolo maboko alipamboli ezali ni. Elandio. Soko yo koma José Nzita ya Kulungongo ya Matadi ya Bakutana. Tobetele sima boko na sepele mingi. Na banda so na bandira bandina pesi ye pa yembi. Oyoki. Mutu tala. Consommons biso moko. Oh consommons biso na ndako. Consommons Libambo ministry yango yo. Amen, amen, amen. Allez, tombola. Tala. Bina penza lokola mutu soka silisi azui $1 milliard. Si go yeso aza plus que $1 milliard. Betela na mwa mololo makasi. Sabe. Allez, la dengue ya lama. Voilà, bougez. Samba pambola yo. Samba mona yo. Tombola. Ba musicien bazawa bibino zo le kabo pamba. Bonangai moi eselemi. Bona Congo moi eselemi. Lokola jose manepo atelemi sanki moi. Titango bitumba na ngai ekosila wana nde moi na ngai kusambola wana nde moi na ngai kusambola boy bibwa feti ebandi na bibwa lokola ebandi boye kosila lelo te tobando zongwa na bibwa tobando ya na bibwa eske bosepeli Ata ere kalingayo, na babanga nangaelo.
mokonzi oyakela ngai nazali na bomoi oyakela ngai nazali na bomoi kongo oya mpona yo nayebi yo malamu mpona profete nayebi yo malamu kotoko banga te na solo kokobanga te nakobanga te mokili oyo yele mokotela se akobangisenga aleluya nayebi oyozakasi kati na ngai yo biloko nyonso nase na nguya yoka sikoyo koleba nzoto te moninga yoka koyemba ngo ye azoyemba sikoyo bobetele maboko po encourage. Merci papa. Mamololo, mamololo, mamololo. Atapa papa la Elili Bambu, Koko na biso. Sa. Kolimanza tate moninga. Banga te moninga. Papa, je vous aime, merci beaucoup. Tozali kokima bongo na montre ya Nzambe kasi na montre ya bato ya mokili te papa Elili Bambu Nzambe pambola yo ezali lokola ndemo tokobeta na tere beta ndemo ya kobeta lotere sa soki koko lobi te soki koko sifle te arrivi ta bomoi nanga yesu bana na Nzambe ete yayebi ntango nini machi ekosila azwi combien sur 10 azwi combien sur 10 azwi combien sur 10 12 pambola ye kende liboso kisasa eyeba yo matadi bayeba yo kongo eyeba yo etasini eyeba yo beta yo bololo tombola maboko tombola non est-ce que bosepeli na ye toyiba ye te tozwa ye te toyiba ye te tomema ye te Abina wa mwana tombola yo mwana na tipe na sala na yo nige na popa na lelo ala se
tambola bino bana kulungenge bana matadi bana ya wapi bana bibwa Alors, faut dire qu'ils appellent à Bauti Moussika en Allemagne, Baye. Maman Jaël, bonjour. Bonjour. Servante à Motolanzambe. D'abord, motivation et anine na voyage à Touro. Na voyage à Touro, pour la conférence. Autant comme la quatrième conférence. Nous avons présenté Moussala Nzambe en Europe. À chaque fois, d'abord, prophète Libambo, à représenter Rani n'est pas naïf. Moussala Nzambe, Thomas Libambo. Ah, papa. Ah, papa spirituel. Est-ce que bien en Europe, est-ce que vous en Allemagne, vous comprendre la vision, vous comprendre vision, le message de ma prophète? Oui, tous comprendre. On sait tous comprendre. À chaque fois, nous comprendre la vision de on va retenir l'élo dans la conférence où est ça mitoro. Et on va retenir l'élo dans la conférence bateau bayi na biso biso to ko mona teke so mutu mwazo inayo nde mosaka lobi tuna ta obandaki ndengeni bo tuna ta toma nzambe to bandaki ndengeni sans séjour en Europe le to comment le séjour indéterminé. Un mot na bande ko Allemagne, il y a France, il y a Belgique, ba Hollande. Bande ko France, Belgique ba Hollande ngai soki nazoya kolanda mafuta ya nzambe o eza toma nzambe ya on ayaka chaque fois. Merci beaucoup. Merci Derry. Je pense qu'on a besoin de toujours des témoignages pour dire que le monde entier a un prophète Libambo qui assisté à la conférence au Salami Awa. Donc toujours écoutez juste après, mais attendant on a ambiance dans la Bible, nous salamate pour la première fois. Nakatia Bible. Tout le monde bien. Merci beaucoup à suivre. Allez, cherchez un message. Allez, tous les sautants.
Bonjour mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le moindre de tous, le galérien, le plus petit de tous les hommes de Dieu, l'évangéliste Roger Baka, commis pour la restauration des valeurs spirituelles renversées. Je vous salue et je tiens à vous annoncer à tous ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes en train déjà à partir de ce 22 mai au 13 juin 2019, commencer ce que nous appelons l'Université de la foi chrétienne des États-Unis d'Amérique à l'État de Dallas et de Illinois. Alors, nous commençons le cours sur le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. À vous tous qui nous suivez maintenant, veuillez nous contacter sur les numéros suivants et voici l'adresse première. Pour ceux qui veulent nous joindre à Dallas, vous pouvez déjà commencer à vous enregistrer sur les 2 numéros que je vous donne et l'adresse qui suit. 11 74 9 Bobcat Dr Keller TX 76 244. Là, nous sommes à Dallas, aux USA. Et donc, pour que vous puissiez vous inscrire, c'est gratuit. Nous avons 2 jours de séances de cours. Où que vous soyez,
veuillez vous préparer parce que nous allons implanter l'université officiellement. Et donc, pour tout contact, pour l'enregistrement ou l'inscription gratuite, nous avons le +1 217 417 74 73. Je disais donc le +1 217 417 74 73. Vous pouvez avoir le deuxième numéro qui est une ligne aussi d'enregistrement. Toujours le +1 217 550 20 44. Cependant, personnellement, nous ne visons pas les communautés ou les églises. Mais néanmoins, s'il y a quelqu'un qui voudrait bien que nous puissions communier ensemble, vous pouvez nous tenir au courant pendant que nous sommes là sur ces deux numéros. Toutes les familles qui veulent bien se réunir dans n'importe quel état, il faut un minimum de 20 à 25 étudiants afin que nous puissions nous déplacer et venir dispenser le cours sur le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme et baser l'université de la foi chrétienne où vous êtes. Et donc, pour me joindre personnellement, vous avez le numéro qui suit. À partir du 22, ce numéro est opérationnel. Vous aurez moi-même en ligne. Nous avons le +1 217 750 24 33. Je disais le +1 217 750 24 33. Voici les dispositions à prendre. Afin d'être inscrit dans la première promotion des étudiants à Dallas, joignez les deux premiers numéros que j'ai cités ou qui apparaît au bas de l'écran. Inscrivez-vous, même si vous êtes dans un autre état. Inscrivez-vous de manière à nous permettre à connaître le nombre exact de personnes qui appellent de votre état et lancer un programme pour la formation des étudiants à l'université de la foi chrétienne. En accord avec Acte 26 et 16, voici, je te fais sortir du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Confirmé par Psaume chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Tel que complété par Psaume 82, le verset 5 au verset 8, je paraphrase. Ils n'ont ni intelligence, ils n'ont ni savoir. Ils marchent dans les ténèbres et non dans la lumière. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Alors nous devons restaurer les valeurs spirituelles et susciter une nouvelle génération pour l'évangile du temps du soir. Car nous traversons l'heure qui est la dernière et une génération doit s'élever. Moi, je me suis disposé. À vous de nous joindre sur des numéros de contact, mais retenez que mes deux numéros WhatsApp continuent à fonctionner, à savoir le 00243 90 79 66 785. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp à tout moment et m'écrire. Vous avez aussi le 00243 9 98 82 0 0 0 4. Faites passer le message et informez tout le monde que l'évangéliste Roger Baka séjourne aux États-Unis pour plus ou moins 20 à 30 jours. Mais néanmoins, ce n'est que pour la formation à Illinois et pour la formation à Dallas. Alors pour tout contact, pour ceux qui veulent nous joindre sur Illinois, vous avez le pasteur Yulu qui va vous recevoir en ligne. C'est le +1 217 372 09 90. Donc je disais, le +1 217 372 09 90. Pour ceux qui veulent s'inscrire à Illinois, bien aimé, je suis le moindre de tous. Nous sommes en train de travailler en reconnaissant la grâce qui est cachée dans chacun de nous. Et nous voulons maintenant transmettre le fondement du christianisme à tout le monde, afin que tous, nous puissions relever le nom de l'Éternel. Alors dites à tous ceux qui veulent bien nous joindre à nous, à tous ceux qui veulent bien être membres de l'université de la foi chrétienne,
de pouvoir nous joindre sur ces numéros à Illinois. Cependant, à Chicago, nous avons 2 jours d'intervention. Voici la ligne et l'adresse par lesquelles vous pouvez nous joindre. Et donc à Chicago, vous pouvez nous joindre sur le +1 815 764 33 24. J'ai dit le +1 815 764 33 24. Retenez que l'université de la foi chrétienne va se positionner dans tous les États selon que 20 ou 25 personnes seront en mesure de se réunir pour suivre les cours et éventuellement équiper les hommes de Dieu et lancer l'université qui sera tenue de main de maître par les personnes qui vont devoir suivre le cours avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, propagez cette information. Informez que nous sommes déjà là, ouverts à tout contact. Par la grâce de Dieu, certainement nous allons encore parler bientôt. Que Dieu vous bénisse. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.